te mbeto eza na butu tosala makambo ebele abandi kosimbo na nzoto oboya te po bolali na ye mbeto moko position nyonso oyo ya kopesa yo okoboya yango te boza na ye akoyebisa na mnoke bongama tosala bolingo na caresse yo oza kolala koyeba te boza na mbeto moko abandi kokarese yo bon tant yo comprendre que o senti que muta simbi ngai allez de makambo ebandi bon ngai 100% vérité cachée nyonso tobimisa bon ngai mpo na ngai soki nalali na mobali na ngai na mbetu mpo na ngai so nalali na mobali na mbetu ngai alinga au moins 4 coups amateli ngai mana gunzami abeti biloko. Merci bandeko nyonso bozali branché na VIP Presse Congo TV online chaîne Emile Lokumu, chaîne Malonga, chaîne Valère, chaîne Oyo Kambamana Bobo Sem Love Kolo Bolingo, coordinateur général de cette chaîne. Émission na bino bomesna Rolanda 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, monsieur Kotara partout il a la vérité na temps réel. Lelo to beta li solo tongo. To beta li solo tongo ezanini o to beta li la tongo ezara non. Masolo mo boya mbetu. Do masolo mbetu, boyi masolo mbetu ne beta maka. Yo to tamboli to découvrir mutu. Oyo kota biso na ben, oyo décortiquer li solo ngo ongala bino to Hollande. Boba ndenge beta. Mama mbote. Mbote papa. Toyeba kombo na. Kombo na nga yuyu. Yunan. Kutoa. Yu kutoa. Bon, les micros na biso à 100% vérité cachée. Et le cas auto beta li solo mo boya mki li solo mbet ngo na choloba. Pona yo comprendre mbet wen. Pona nga. Pasa ponira. Te. Mbeto eza na butu tosala makambo ebele. Makambo ebele neti nini? Bon. Mbetu pona ba marié bokoti bolali donc makambo eza ebele. Pour na ba marié, so pour na ba célibataire, ba to balala ba célibataire, to pour na ba veuve, na ba veuve. Bon, ba célibataire wana bango baza batalibanda. Bagenda ko planifier libanda, ko sa makambo na bango na ba hotel, bisike ebele. Bon, pour la biso ba marié soki par exemple nalali na mobali na nga na mbeto. Mobali na nga za na droit ya kosenga nyonso akoyebisa ngai. Par exemple, so yebisi ngai kete mwasi na ngai nde tolali na yo abandi kosimbo na nzoto. Oboya te, po bolali na ye mbetu moko. Na kolala mbetu moko na ye wana. Position oyo ya kopesa yo okoboya yango te. Boza na ye na mbetu. Zela no. Babanda kosenga ngono ndeni. Bon, ba misusu oyebaki no aoyebiso na munoko boy to bobanda ndeni. Bon, ba misusu akoyebiso na munoko bongama tosala bolingo. Mais polo ba bien bongama bosala nini? Ba misusu aoyebiso ke bongama tosala bolingo. Bon, ba misusu abandonne la caresse. Yo oza kola loko yeba te bozane mbetu moko. Abandi ko caresser yo. Bon, tant yo ko comprendre que o senti que muta simbi ngai. Allez. De makambo ebandi moko. So ndeti yo bolingara ndeti tonda na ba kombe de coups ndenge mona ndenge lobeleli na peut-être pour msuba kokana bango te ndeti yo kinda bien na ba kombe faut décortiquer na makambo. Bon, ngai 100% vérité cachée à nyonso tobimisa. Bon, ngai pona ngai soki nalali na mbali na nga na mbetu nga pona nga so na mbali na mbetu nga linga au moins 4 coups. Oh. Par jour to kana butu moko. Par jour kana butu moko wana. Non linga 4 coups to changer ba position. Soki to changer ba position to ko sana nu ba mi balé to se reposer muke. Après que mami banana position moko. Position moroté. Bon ça là, ma position est belle. Ma position est en ninte. Et puis t'expliquer non, bah Hollande, bah forme ça là. Mais pour nangai, bon na zo bana pour nanga moko. Pour nanga moko position on a lingara mingi. Première position nous na lali amatelinga. Deuxième ya ko gunzama. Ya gunzama no pessima. Na pessima na gunzami abeti biloko. Mana gunzami abeti biloko.
Bobo Sem Love kolo bolingo. Omona mamolukeli biso. Baze belé bolanda ba parce que des gars ma prise na ta bundes makambo yango bulukaki. Bobo Sem Love Miss Bijou du Congo motema pe pembe mamoto koti yango. Bon, si on se compte 4 coups, ça la ndeni. Pemba les belé 4 coups bakokana bangote. O melise ba kisi to ndenge nini. Pende di jono yo, mais c'est que ba gwa ta melelo mo be et travailler to ndeni. Bon, neti ba msusu bakokate, soki ke olali na mwasi kokoka sala ta de te. Wana fo luka bakoko bato basesaka bokoko basalelo bakisa bokoko puke okoma bopikiliki babokundu banzoto. Wana ta 10 yo kaka. Mais na ba misusu bazalaki akoza makasi te balali na mwasi na mbetu abetika akumoko. Mais ba mwasi kuna ako raisonner ke ete na o gele mbali na nga ya kosimba nga susu abakisa mona mbali lembele. Tango ba olala bongwa mwasi anyongi yango mona ka basi msusu etinda mama kelinga libanda ko kelinga mbali mo bombala nazo bete kate ko kuna ndako to babetake kumoko akokoka ale akini libanda ake kompesa na libanda ko molandela bilengi wana. De belé ba tricha peut ça pera lisolo mbeto la mala muti on ba tricha to ndeni. E belé ba tricha ka bongo po lisolo mais lisolo mbeto eza bien te baba misusu pe mobali akoko kima pona salite. Moi ça libala nyonso. Soko ebike na zaka na ndako libala tolala na mbali na mbeto moko. Il faut ko sokola 2 fois. Na tango osokoli na poka epe mbali noko ya osokoli. Tango zo sokola wana il faut bongisa nyonso bien. Même basi misusu bazalaka akoko bala boye. Azana ndako libala asokola kaka mbala moko sokola bien te tango bala ndako na mbetu na mobali amonike aza salite des fêtes donc amonaka ekimisaka pe mibali misusu libanda bazo tala kete mwasi nanga aza salite makasa ke na libanda ke kutana mwasi moboye propre makasi ekotinda abanda ko lingela bambana mais biso basi faut ko bongisa nzoto pour que mbala kima to boite mbali balingana bango par sentiment moni mwasi moboye envier ka poisa kana tike mais ayebi ke base eza na ndako